Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour Bandeko Balandi, compatriotes nyonso à travers le monde. Merci na fidélité Nabino, merci aussi na engagement Nabino pour na Maïmatali Congo. Et comme nous avons promis, Tolobaïke, il faut to bandaka kope sape esika na bato mayele, bato oyo, balingi, ko apporter quelque chose parce que le Congo Azan a besoin, il y a apport, il y a moko na moko. Ezate que ba homme providentiel oyo soki bango te mokili marché tende tozali kotala na ntango kala, mais lelo makambo wana esili. Aujourd'hui, ba congolais belé oyo bazalaki na mayele, bazali na ba stratégie, bazana oyo koloba et puis bazana expérience professionnelle oyo et kolisi bango na mayele yango pona ko partager na biso. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, ça fait 3 jours, j'ai l'honneur de recevoir professeur Yombi au Binonyo Soboyebi. Aujourd'hui, quand on parle de RDC, on ne peut pas s'en passer de lui. Il fait des analyses vraiment à Makasi, vraiment à Motuya Mikolonyoso, Yango Tozanaye Mukolalelo. Alors, Losako, professeur. Oui, bonjour et panabinakuna, cher ami Olivier. Et bonjour na téléspectateurs na Yonyoso, bonjour na Bandeko, bonjour, bonsoir na Bandeko Nyonso Bazolanda Biso. Merci pour avoir m'invité. Alors, merci Penayo Nandenge ou accepta qui invitation parce que c'est la réciprocité ici. Alors, professeur Narokende na kopesa yo nano mwa minute muke osale la biso moi comment je peux dire moi synthèse ya ndenge yo moni mboka ezali kokende toza wapi tia biso na kati ya contexte moko ya lelo. Oui, merci. Ezali très difficile pour que Tocha tomeka ko résumé na moi seconde contexte oyo mboka na biso ezali sikoyo, mais na ba ligne ya minene on peut dire que mboka ezali na imbroglio total et mboka ezali gouverné te, mboka ezali dirigé te, mboka ezali sécurisé te et mboka ezali juste na toyo comparer na époque peut-être il y a antiquité, bien qu'il y ait antiquité il y avait des sociétés qui étaient organisées, mais et pas nabiso parce que tozali na modernisme oyo, mais malheureusement et mboka nabiso ezali vraiment ko remplir à critères mon côté il y a modernisme oyo. Donc voilà comment on a résumé mboka nabiso ezali na imbroglio, ezali na désordre, ezali gouverné té, ezali dirigé té, tout le monde est laissé à lui-même. Donc voilà. Alors, na kati ya contexte wana tout le monde est laissé à lui-même. Ozo loba mingi tolamuka na ndenge nini? Tolamuka parce que ndenge na uti koloba ngo que mboka ezali gouverné te, mboka ezali dirigé te, ezali sécurisé te. Alors ezali responsabilité ya yo nangai na mutu nyonso oyo azali kolanda biso pour que mutu na mutu azwa part na ye ya responsabilité pour que ameka ko telema, ameka ko sunga mboka na biso elamuka. Parce que on le dit souvent mboka ezali gouverné na ba ekoki kozala gouverné na ba pôle mibale. Pôle ya liboso ezali ya likolo, c'est-à-dire que ba leader oyo bino boponi bakoya ko diriger na leadership na bango. Alors biso population tozali na se oyo babengi base et likolo soki bazali kozwa ba responsabilité na bango wana te en tant que leadership, base ezali na responsabilité ya kozwa les relais. Base kozwa les relais pour dire que non voilà
bato oyo toponaki totiaki liboso bazoko salela ba responsabilité na bango wana te. Alors biso sikoyo toyi kozwa place na biso parce que au fait base ezali toujours responsable soki botie bato il faut bo surveiller bango bato wana bazali ko remplir mission o bopesi bango ou bien bazali ko remplir te. Alors soki bazali ko remplir te bosali bango rappel soki bazoyoka rappel wana te eh ben base il faut azwa responsabilité na ye azwa place na ye a changer cours des choses et pas ina biso voilà na appel oyo lobi tozali ko senga bato balamuka dans le sens que ba oyo soi-disant toponi ba bongisa ba diriger biso ba memela biso leadership na bango bazali ko koka yango te. Alors il est de notre responsabilité ya kozwa les relais. Voilà. Voilà, nous rappelons à Bato Bazokota que Tozalina professeur Patrick Yombi, Oyo Azali, un de grands leaders aujourd'hui. Il ne faut pas boya koloba tant moninga azu salam alamu mokiliendimi. Il faut que yeba ko placer mutu nesika Oyo Azali lelo. Alors professeur, Yozali professeur Motangisi. Tangisa biso un peu lelo la lingi vraiment au tangisa peuple congolais bazoloba mboka eza occupé mboka eza na maboko ba paya mboka ezali ndenge yo moko pe na emprunter maloba no mboka eza dirigé te biloko wana nyonso expliquer biso ngo vraiment pour tozwa ngo lokola liteya lokola enseignement. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question, Anna. Au souligner point moko important oyo lobi ke mboka ezali occupé par bapaya et c'est vrai nazali ko appuyer ces mots-là mboka ezali occupé par bapaya. Pourquoi comment est-ce que nakoyi kotanga yango ke mboka wana ezali dirigé par bapaya? Parce que moi je travaille sur le droit des réfugiés et tomeka ko analyser comment est-ce que na contexte nini bakoyi ko pesa mutu mukanda ya réfugié. Alors ce que tali mibeko ya réfugié eza koloba bon ba mibeko ba loi ezali ebele tozali na convention de Genève tozali na ba protocole nango mais na ba région par exemple convention de Genève ezali universelle. Ba pays il faut ba signer yango pays na biso Congo ba signer convention wana. Alors et na ba région ezali na ba mibeko na bango par exemple na Afrique organisation africaine l'Union africaine bazali na mibeko na bango pe à part convention de Genève bazali na mibeko na bango mususu oyo ya ba africain oyo etali ko diriger ko deal comment donc traiter les dossiers des réfugiés. Alors, ba européen pe bazali na ba protocole na bango mususu à part convention de Genève. Latino-America, ba pays d'Amérique latine, bango pe bazali na mibeko na bango. Nako telema na mibeko mibale. Ya ba africain na ya ba américain ya Amérique latine. Na mibeko na bango ba lobi boye. Ezala ya ba africain, ezala ya ba latino-américain. Balobi motu nyonso ya pays nyonso ya région na bango Afrique par exemple be Amérique latine motu nyonso akoki kozala protéger na mboka mosusu ya Afrique ou bien na mboka mosusu ya Amérique latine soki mboka na ye ezali na diriger na influence externe. Vous allez voir na pays na biso tozali na influence rwandaise. Alors cet élément ezali suffisant pour que Congolais nyonso ozala na est, na ouest, na nord, na sud, okei na n'importe quel pays africain bako protéger yo. Mais attention, ba auditeur na yo, ba téléspectateur na yo, ba confondre ngaite. Point wana ezali ko pesa yo protection te soki okei na Europe, soki okei na Asie, soki okei na Amérique du Nord. Mais so kei na ba pays sur le 54 pays africains, so kei na pays moko sur les 54 pays africains, donc 53 parce que yo moko za originaire à pays mususu sur les 53 pays africains, bako protéger en tant que réfugié parce qu'il y a une influence rwandaise na mboka na biso. Loi ezali claire. Alors
na définition wana ya loi wana ezali komema biso ya kolobake mboka na biso influence rwandaise ezali. Le Rwanda ezali na kati ya mboka na biso. L'Ouganda ezali na kati ya mboka na biso. La République centrafricaine ezali na kati ya mboka na biso. Soudan ezali na kati ya mboka na biso. Burundi ezali na kati ya mboka na biso. Zambie ezali na kati ya mboka na biso. Et lobby, je pense que Yonangai Toyoki, il y a eu des échanges de coups. Il y a des échanges, il y a bâtir entre l'armée congolaise na armée angolaise. Na Kasai, na Chikapa. Bon, na Chikapa, ville à Chikapa, mais je pense que Bengango, na habité ce qu'ils ont district ou déjà, na frontière juste avec l'Angola, il y a eu des échanges de tirs entre l'armée angolaise et l'armée congolaise. Donc maintenant, les ali kaka Congo Brazzaville mutwazali na influence mokote na kati ya mboka na biso. Les restes 8 voisins ya Congo bazali na kati ya mboka na biso, bazali na influence wana. Alors il faut kozala mutu moko ovani na planète Mars ou bien na Jupiter pour ne pas croire que mboka na biso ezali occupé. Notre pays est occupé militairement, idéologiquement, criminellement. Voilà. Voilà, merci. Alors, sikoyo Tokobi Mandenge Nini, ça fait quand même depuis chute ya Mobutu, toyebaki que toza libéré, que Laurent Désiré Yaki, na ba Rwandais wana, bayaki, tokanisaki ko aider, barozonga, batikala libela lelo, pratiquement ndenge yo moko décrire que bazo ko contrôler appareil économique Mobimba. Mais maintenant, kobima na yango, toza bitumba salami, te komona lelo ndeko oya biso moko Félix Tshisekedi akei ko s'allier na bango pour dire que tokobima ndenge nini tango bandeko na biso moko olie babunda baza ko kota na ngambu ya adversaire misusu kutu baza koloba sokolobi na ye ndenge outi ko décrire occupation abi occupation ya nini wapi occupation biso ba congolais tolingi ko inventer makambo occupation ezate ndenge nini ko benda mas baya na lolenge oyo. Oui, merci. Nalingi d'abord na esi kolobi bandeko bazali koloba tozali ko inventer occupation ezate. Occupation ezali na ba forme ebele. Et ba forme oyo nakoki ko décrire awa Congo azali na kati ya ba occupation wana. Okomona mboka par exemple lokola Irak. Irak soko kei kuna okomona administrateur moko américain azati. Mais les Américains bazali na Irak na influence na bango d'une façon militaire bazali na kati et d'une façon idéologique bazali na kati. So kei na mboka Afghanistan ndenge moko les Américains occupent mboka wana d'une façon ou d'une autre. So kei na mboka Syrie ba mboka ebele Turquie azali na kati, Russie azali na kati, ba Américains bazali na kati. Donc il y a toujours ces influences ya ba mboka mususu militaire ou d'une autre façon. Na mboka na biso occupation ezali. Un d'abord mboka na biso eloko moko te koyi kosala soto kei na idéologie. Eloko moko te koyi kosalema sans influence rwandaise. Ba Rwandais bazali na mboka na biso, vous allez voir Kabila na tango azali ko diriger, tout ce qui se passe, ça se passe toujours par le Rwanda. Alors, Félix aye okoma na pouvoir entre guillemets, ba pesi signature o azali nango. La première des choses, Félix akendaki na Rwanda pour se consulter na Rwanda. Et pourtant, en tant que président, il fallait consulter le peuple congolais, ba notable congolais. Mais lui, a quelque consulter ba notable rwandais, ba notable ougandais. Influence wana ezali occupation ezali parce que so kei na est ya mboka na biso. Bandeko oyo bazali koloba ke occupation ezali te tozali ko inventer. Est-ce que bazali libre lelo azo avion? Akende par exemple na Masisi. Atambola même makolo, asala footing ou bien à vélo, ou bien à moto, alongwa d'une ville na ville mosusu sans pour autant akutana na ba troupe rwandaise. Donc, il faut qu'on y ait bandeko na biso que na lutte, na résistance, na situation ya bamboka lokola Congo, il faut qu'on considère d'abord le niveau ya civilité, ya population na bino, ya niveau ya éducation ya population na biso.
il faut qu'on y ait na mboka na biso au départ banda mindele ba belge batiki biso bazalaki na souci ya koéduquer bato na biso te. Alors biso moko toye ba congolais toye ba congolais azali na souci ya koéduquer bandeko na biso te. Na Congo par exemple okoki kotuna bana na biso ya école secondaire o bazali kokende kosilisa école secondaire po bakende université, est-ce que bayebi solo ya bourse pour na mboka tovandi mwana déjà so azali na école secondaire à partir ya 5e déjà babandi kopesa ye ba lien ya ba bourse ya gouvernement pour que azwa bourse akende université. Et pas na biso bato bayebi makamba ba bourse ezali bana ya ministre, bana ba président, bana ya batwana. Mais la population de mini bayebi makamba bourse te. Alors bato oyo parents azana mosala te azali kosala te mbongo eza te mbongo otinda mwana na université eza te. Donc bana na biso bazotika na ndako et majorité ya bato na biso ya bana na biso o bato tozali kobenga intellectuel, la grande partie ezali oyo babengi ba D6. Or ndeko Olivier oyebi enseignement na biso na mboka na biso ndenge nini bana na biso bazali kozwa diplôme d'état wana. Diplôme d'état ekomi lokola ozobeta bingo. Donc ezali chance na yo au gagner ou bien au gagner te. On remarque que mutu oyo a gagné aza sûr que atangi malamu. Akozala surpris te pour azwa ayoka ke azui diplôme d'état akozala surpris te parce que ozali sûr de toi-même na ba réponse opesa ki na ba question batunaki yo ozali sûr que na ba question ana j'ai réussi ozozela kaka donc confirmation nango. Mais tozomona ba famille ba papa ba mama fufu na mutu chance nzambe mwana azui bazolo ba chance nzambe mwana azui bazolo bateke non mwana biso azali mayele azui mais bazolo ba chance nzambe. Donc c'est une histoire de chance et loko pamba. Alors toujours remarqué bana na biso bazozo ba diplôme soki azui diplôme soki batuniye vous sentez ndenge azali ko s'exprimer. Alors bana mingi bazosuka na niveau wana ya D6. Donc ozomona ke compréhension civique ezali mobulu et na mboka na biso éducation civique ezali te. À l'époque de Mobutu, tu as une éducation civique juste liée à un père. Donc, tu as dit que tant que ça va tourner bisoté, ndenge ni ko défendre mboka, ndenge ni ko sale la mboka, ndenge ni ko zala un vrai citoyen. Voyez, donc, batu o bazali koloba que tozali occupé te, occupation ezate, tozoko ça, je pense que ezali batu bazana ba catégorie wana, bazali na niveau ya malamu te ya kosala analyse. Et pourtant la situation congolaise ezali kosala analyse te, ozana besoin vraiment ya classe te pour osala analyse ke mboka na biso ezali occupé. Voilà, donc occupation ezali. Ezali. Alors, prof, likamsusu président oyo azali o ba contestaki élection na ye ebani bokomi na ye na pouvoir pona yo la personnalité na lingi o sala analyse moko sur la personnalité de Félix Tshisekedi et puis musala oyo azali ko sala na deux volets wana nini okoyebisa biso bana mboka l'homme Félix Tshisekedi et le travail qu'il fait. Merci beaucoup Olivier. Vraiment je te remercie pour la question Anna. Et ndenge na uti kolobango awa que niveau de compréhension mboka na biso ya batu na biso ebele ezali vraiment malamu te. Nazali ko condamner bango te ezali situation ya mboka ndenge batia biso. Soko tuni na meka mpe ko analyser personnalité ya Félix na musala azali ko sala to banda na personnalité na ye. Félix azali mwana ya un grand politicien ya mboka na biso oyo moto nyonso na Congo ezala azali na libuma mama na ye ayebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bato ebele pona ba raison ya sécurité, excusez-moi, pona ba raison ya sécurité, bato ebele bazalaki na accès na ndako ya Etienne Tshisekedi te. Bato ebele bato bandai komona famille ya Etienne Tshisekedi na ba télévision ou bien aleki omoni ou bien na meeting omoni bango. Mais ezalaki vraiment banzete oyo ebombaki zamba. Na kati ya famille na bango toyebaki vraiment makambo bandai koleka kuna te.
Et voilà maintenant que Félix Aye comme président, tu as découvrir que dans la famille, il y a Etienne Tshisekedi, il y avait des enfants où il y a un enfant, moi, il y a ancien commissaire d'État, moi, il y a ancien recteur, premier ministre, moi, il y a ancien universitaire, PDG, il y a Erzaïr, Biloko Bele, moi, il y a politicien, Oyo Mboka Nyonso Akokende. So, kiti na aéroport, lobi kenaza, moi, Etienne Tshisekedi, protocole d'État, Egoya Kozoyo Mbango. Pour bakende ko bomba yo ba mema yo na hôtel place ozali ko kende. Tu vas découvrir que notre frère n'a pas un cursus scolaire. Na lelo soki kotanga ya Kabila et komaki secret. Mais ba Congolais o bazali averti, ils ont découvert que Kabila azalaki mutatangite. Na tango Kabila akomaki président, yemoka loba ngo que présidence ekwela ye likolo ya mutu. Parti à Liboso, groupe à Liboso, au bazali ko s'opposer na Kabila ezalaki UDPS. Parmi ba point au bazali ko s'opposer na Kabila ezalaki éducation ya Kabila, instruction ya Kabila. Comment expliquer mutu o azali pas même un diplôme d'État à koki ko diriger un pays comme le Congo, même ezali lokola Congo te, même moi pays moké, il y a 1 mm², mutu lokola Kabila a koki ko diriger yango te. Tolandaki IDPS na biloko na nyonso bandeko mususu ya investigation baye ko découvrir passage scolaire ya Kabila. Alors comment expliquer bato bazoko pesa argument que ce qui Félix atangi penzate ezali parce que azalaki mwana ya homme politique bazalaki ko bomba na ezali lukuta munene parce que makambu ya Kabila non makambu ya Etienne Tshisekedi et kobanda na 1980. Toyebi histoire à 13 parlementaires. Mais ce que tali Félix a botami na mbulani. C'est-à-dire que 1980, makamba 13 parlementaires et bandi, Félix Azalaki enfanté. Félix Azalaki déjà majeur. Donc, on suppose déjà que Félix à cette époque, Azalaki n'a un niveau d'études un peu élevé. Alors, même si tu es après, post-1980, Bana Tshisekedi, bazali kolanda bango epa Mobutu ti. Mobutu ayebaki place ni Tshisekedi azali, ezala na Congo, ezala ke na Belgique, na Europe. Mobutu ayebaki place ni Tshisekedi azali. Totikali koyoka jamais que mwana Tshisekedi X akendeki na mboka Y, kuna bakangie na ba service ya renseignement ya Mobutu, babomiye, basali mabe. Jamais. Félix était libre. Félix se promenait na bana ba généraux, na bana Mobutu, na bana bato mususu ba politicien mususu. Et si kanini Félix bazalaki kolanda ye, yango etindaki ye abombana akende classe te. Donc, nous avons découvert un frère, fils d'un politicien, fils d'un ancien premier ministre, biloko wana nyonso toyebi, mais qui n'a pas étudié. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi Etienne Tshisekedi a laissé Félix atangate. Est-ce que Félix azalaki mayele te? Est-ce que Félix azalaki teti? Cela azalaki teti, maman azalaki wapi? Bandeko mususu ya liboso bazalaki wapi? Ba oncle bazalaki wapi? Parce que ba oncle na ye, par exemple Monseigneur Mulumba azalaki mutu moko akoki kotika mwa na ye, neve na ye a séché ba classe te. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai conclu que Félix n'était pas intelligent. Babundi, bakokite, yango batika kiye. Alors, toya siko na musala na ye na volet, deuxième volet, à question na yo, musala na ye azosala. Ndenge na wuti koloba, ndeko Olivier, classe ezali finalité te. Na lobakango toujours. Mais classe ezali parcours moko, soki oleki yango malamu. Ezali ko faciliter yo. Na vie na yo quotidienne, na façon na yo d'analyser makambu, na ndenge ya mabe ou na ndenge ya malamu. Classe ezali eloko moko o ezali ko pesa yo ba outil ya ko comprendre makambu po ozwa décision. Alors, soki classe eleki malamu te, ba pesi yo équation moko o résoudre yango, il faut ça la appel ya ba outil oyo tanga na classe et faciliter yo o analyser question wana ba pesi yo équation wana po ozwa solution maximale. Mais ce qui oleki na ndenga malamu te, yeba ke biloko mingi oyo kosala décision na yo ekozala malamu te.
Ndeko Félix azali président de la République ndenge tozali koyoka, ndenge tozali komona azali na signature. Est-ce que Ndeko Félix Tshisekedi azali na ba outils nécessaires ou ezali ko aider que situation politique, économique, en général, situation sociale, nyonso o ezali ko ya na mboka na biso, est-ce que azali na ba outil o ekoki ko aider pour que a analyser, a zwa solution o ezali positive na malamu ya mboka na biso? Moi, je ne le pense pas. Et bato ya ndenge wana pe problème eza te akoki kokoma président soki bato balingi ye soki azali na amour ya mboka. Alors na situation ya bato ya ndenge wana, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ko s'entourer na bato oyo bakoki ko aider yo po ozwa ba décision ya malamu. En l'occurrence, je fais allusion na ba conseiller na yo. Il faut ko luka ba technicien, il faut ko luka ba expert, il faut ko luka donc ba technocrate pour que bato wana ba accompagner yo, parce que yo moko ba vie des ali ebele, ba vie des ali makasi, yo moko okozwa décision moko te, il faut s'accompagner na bato mususu. Même si otanga ndeko na ngai, moi tozi chance wana na komi en réalité na oyo ba bengi na classe, na komi na sommet ya kotanga. Donc à part formation oyo nazali nango, formation mususu likolo nango ezali te. Mais ce qui lelo na komi président de la République, jamais, au grand jamais, na travailler ngamoko, na kokokate. Qu'est-ce que je vais faire? Na kotala, par exemple, Ndeko Bolia, azali mwana mboka, expertise ni Ndeko Bolia azali nango. Na kosenga na Ndeko Bolia, tindela ngai CV na yo. CV ezali parcours ya mutu. Obotama wapi, ovanda wapi, otanga wapi, osala wapi. Alors, tango na kotala CV ya Ndeko, parcours ya Ndeko Bolia, na komona ke non, Ndeko Bolia en réalité azali par exemple informaticien. Mazana besoin ya ba informaticien azala pembe na ngai ya koede ngai. Na koluka Ndeko Y, Ndeko wana tinda CV na yo. Na kofungula offre d'emploi, batu batindi ba CV na analyser ba vide ni nazali nango. Omoni na décision na étape ya décision, mutu nyonso il faut atelema. Amituna, wapi ba compétence na ngai, na tangi nini, na maîtrisa yango, oui. Wapi ba faiblesse na ngai, ndenge naza awa na yebi médecine te, na yebi agronomie te, na yebi comptabilité te, na yebi eloko boye te. Alors, voilà ba domaine oyo na koluka, ba technicien, ba ya, ba supporter ngai, ba aider ngai, pour que to mema mokumba ya pays ekene na ndenge ya malamu. Mais on a remarqué avec Ndeko Félix Tshisekedi, ye moko azali na problème, na souci ya kotanga. Ezali mabete, ezali lisumu te. Bandeko bazomona ke soki tolobi bongo ofingi Félix. To fingi Félix te, parce que toloba yango epa ya Kabila. Kabila atanga te, akoki kozala na esika wana te. Boni lelo ekomi mabe, poto tuna to questionner kotanga ya Ndeko Félix. Ndeko na biso baye ko pesa ye signature a commis président, c'est lui qui engage le pays maintenant. Alors, toujours na question atanga wapi et comme tabou et comme secret à l'État. Ezali secret de l'État te. Alors, ye moko era ye souci ya classe ezali aye ko sangisa sikoyo azui bandeko pembeni na ye, ole azwa bandeko oyo bakoyi ko aider ye sur base ya expertise na bango, aye ko zwa bandeko wana sur base ya famille, ya makila ou bien ya amitié ba camarade. Ndeko moko te a déposé CV na ye. A engagé bango selo ba amitié na bango ndenge bazalaki na Europe, ndenge bazalaki na Amérique, ndenge bazalaki na Congo. Or, la gestion ya pays ezalaka bongo te. Voilà. Moi, na kati sous question. Est-ce que débat morope salem débat intellectuel sur ça? Est-ce que Mutoyo a raté classe? A kogi peko comme autodidacte. Quel na eza question mi balé na kanse sangani na moko. Quel est le rôle ya expérience professionnelle na éducation ya mutu? Merci beaucoup. Ezamba liboso na leka epa na yo ndeko na ngai, mais je te sens et franchement merci beaucoup. Mutu okoki ko raté classe. Nakoyebisa yo par exemple ngai moko. Na école secondaire natangi nasali section pédagogique. Na université
licence nangai na sali na science économique. Na kozwa master moko na sciences économiques. Na kozwa master mosusu na droit de l'homme na ONG, donc organisation non gouvernementale. Na kei na doctorat na sciences politiques. Alors, na remarqué que master nangai na zwaki na droit de l'homme na ONG na zalaki na balakine mingi à ce qui concerne le droit. Mingi na droit à ba réfugiés. Ce que j'ai étudié dans master nangai ezali la protection des réfugiés. Or, ce que tu protection yamoto, ça implique les droits. Qu'est-ce que je fais? D'une façon autodidacte, je me suis formé moi-même. Na salaki ndenge nini? Na kendaki na site ya université moko, na zui ba cours na bango au niveau ya graduat, tina niveau à licence, en ce qui concerne la loi sur le réfugié. Donc, protection, il y a ba bengi force migrant. Force migrant, ils allaient migrants forcés. Migrants forcés, ils allaient réfugiés. Alors, pour nous certifier yango, ndeko bolia, na longwaki na mboka Corée, na kendaki na ville esika yo zali na Toronto. Soko kei na Toronto ezali na université o bengi York University. York University, oui. Na kendaki na York University, soko kuna okomona eza na centre moko bengi centre ya force migrant, donc migrants forcés. Okay. Na kendaki kuna na landi formation accélérée sur le droit ya ba réfugiés. Nazali na certificat nango, peut-être na koyi kotindela yo na sima okoyi kotiela ba téléspectateur na yo. Alors, na tango na silisi formation wana, na zongi na mboka Corée, je maîtrise na koloba te na maîtriser nyonso nyonso parce que moto oyo a couvra science nyonso azate. Mais je comprends quand on me parle de loi des réfugiés, pays par pays, région par région, nazali ko maîtriser yango. Donc, voilà. Donc, ko se former, yemoko, et surtout na monde où il y a IT, monde informatique otoza sikoyo, ndeko koiko koma docteur yo moko na ndako. Ba livre ezali na net, internet. Nyonso ezali, ba formation na ligne ezali. Nyonso ezali koko koma docteur. Au bout de 6 mois koiko zo même diplôme ya doctorat même mibale. Et deuxième question na yo, le travail, est-ce que ça oui. fait quelqu'un expérience à quelle classe mingité mais à sali mingi? Oui. Ezali na bandeko mususu na tango azali kotanga muke azwi chance aye kozwa musala. Alors, musala wana azwi ezali expérience. Voilà pourquoi bana na biso soki basilisi classe totindaka bango bakende na stage. Pourquoi bakende na stage? Na stage ezali ko lié ba connaissance théorique oyo ozwi na classe na ba connaissance pratique sur le terrain. Parce que moi différence ezali. Omoni na koyebisa yo ke importance ya université ezali nini. Bandeko ebele to monaka oh non na silisi université nazali gradué, nazali licencié, nazali na master, nazali docteur, nazana musala te, mboko ezali mabe. Ndeko universitaire musala na ye c'est de créer le travail. To monaka mboka yo vandi na Canada. Ba mboka to vandi lokola ba Corée. Université ezali industrie monene. Université ezali industrie ya ko créer misala. Universitaire musala na ye avanda à s'imaginer ndenge na ko créer musala soki na vie musala te. Ce n'est pas de rester à la maison avec ton diplôme, ozo condamner gouvernement bazo peso musala te, mais yo ozali universitaire ozali ko créer musala wana te. Tozomona ba université ba place tozali bango moko bazo kotisa mbongo. Université de Kinshasa, est-ce que bakotisa mbongo? Université de Kinshasa bazo vivre na minerval bana bazo pesa. Mais université on a cité na ville yo ozali York University. Ça c'est une grande force. York University bazana ba département ebele, les étudiants créent na ba innovation na bango, université ezali ko kotisa mbongo. À part ba subvention ya gouvernement. Mais les universités, bazoko tsambongo, na ba innovation na bango. Mais chez nous, les universitaires, ils restent à la maison, bazo zela ba pesa ye musala. Ako iko créer musala te.
Alors, ndeko akoki kokende na musala era azosala acquérir expérience ya makasi, expérience wana ekoki koede ye pour que asala musala. Omoni bandeko na biso ya kala, toloba par exemple ba Kamita, pardon, ba Kasavubu, ba Lumumba. Je pense kombo na yo na yebite ezali kaka kombo ozwa bato lokola ba Bolia. Ezali bato bazalaki na doctorat te. Non. Mais moi je pense que poto loba vrai biso tozali koloba boye otangi ozwi doctorat soki batie yo à cette époque là na mutu lokola Lumumba, na mutu lokola Bolia, na mutu lokola Kasavubu, attention au revoir diplôme na yo à doctorat. Donc ce sont des gens qui ont acquis expérience ya makasi et des bango pour que basala musala na bango malamu. Donc ndeko soki atangi mingi akoki kosala musala ekoede ye. Ndeko pe soki atangi mingi te mais azali na expérience mingi ekoki koede ye po asala musala. Mais ce que nous remarquons avec notre frère Félix, atangi mingi te kuna to déclassé déjà. Est-ce qu'azali une expérience? Asali pété. Vous voyez la difficulté au tozali nango. Asalité. Atangité, asalité. Donc, problème na ye ezali que, et sekanyo sa kokende, azali monsieur oui. Voilà pourquoi vous voyez que Mutuloko la Kamere, na licence na ye azui, na expérience na ye o asali na ba ministère. Kamere a roulé tout le monde à la présidence. Yeah. Parce que la présidence, on a ce qui expérience et Zalaka. Kamere ne pouvait pas rouler tout le monde comme ça. Mais Kamere, bango na président basali na complexe. Il y a Kamere a étudié, a une licence naie, Kamere a une expérience professionnelle, a sillonné le ministère de Belé. Alors, et l'on sur Kamere à Koloba, ezali vrai, tozali na coalition, tozali ensemble, tozali na cash. Or, Kamere a qui rusé, il exploitait bandeko na ye oyo baza na bango na kati ya cash. Donc, ndeko na biso Félix Tshisekedi azali na ba problème ebele. Expérience ezate, études ezate, et voilà. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle Nabatu Tozalina, professeur Yombi. Nalenga ito longolelo koana parce que parfois, sur tozo sala analyse, nabiso ezalaka mingi superficiel likolo toyebi mutu ango te toyebi makamute po to juger malamu esengeli toyeba asuki wapi ba capacité nez bandi wapi pe suki wapi. Expérience professionnelle na ye ndengolobi CV nyoso biso tokenda koluka musala et puis na sepene eloko lobi à université à York parce que un de mes derniers boulots na salagi pour na Sick Kids Hospital na Toronto justement hôpital na université York ba travailler ensemble pour na ko créer ba kisi biloko yo na Congo tant mususu na yokati que université de Kinshasa na mama yemo ba travailler ensemble pour na ko créer ba kisi parce que nazaki wana na département ya bactériologie na moni nyonso na Bible mon Dieu. Donc université na hôpital bazo travailler ensemble. Donc eza makambu ya kokamwa et je na sepeli pour le biango ba congolais ba yeba que beaucoup de choses eza possible mais tozo sala ngote. Tozo sala ngona noté peut-être nengo lobi batoyo bazo kamba biso ba yebi kutu makamwa bola mwa classe bola mwa musala eza oza exposé na makamu susu oyo mutu kaka normal azota mwana nzela koyeba te ke hôpital oyo eza même temps centre de recherche eza wana. Voilà un peu donc ezali pona ko corroborer lokolobi bosolo wana mais tokota l'actualité pona ngina yiba otango te na yebi ke oza l'homme le plus demandé de la terre mikoloyo. Il faut là où se reposer au makambu susu. Kinshasa eza la moto. Bassassinat, poison, toyebi te. Lecture na yo ezani nga ona ko loba na moni peut-être na bo Christo nanga que Félix akomi kofuta masumu ya ko tricher na élection parce que nga likambo ko tricher na ndi makango ata mukete
ke okoma mokonzi par voie ya tricherie. Est-ce que comme tangu nde balobaka un bien mal acquis ne profite jamais? Est-ce que ezakaka tolongola poison, mais est-ce que mabe sikoyo oyo Félix asali peuple congolais, notamment kosalier na ba occupant koya pona ko s'enrichir mbongo, est-ce que comité tangu yepa komi kofuta mabe wana? Oui, ndeko Olivier, merci mingi pour la question. Avant d'appeler yo réponse, tu as point moko na dernière question sur ma formation. Ezali constat, nazali constat là parce que vi misala nangana salaka et pesa biso opportunité ya kotambola bamboka mingi na monde. Ce que je constate na bandeko na biso ba Congolais tozali to profitaka na bamboka tozali tie. Outi kolobango kendaki na hôpital kosala ba stage puis bakamonyoso, ça signifie que vous avez étudié parce que kotanga so tangite comme mayote okenda bopito wana okenda kosala musala ya lingwana. Tozali ko profiter na ba place bamboka tovandi. Je m'adresse à la diaspora. Bandeko mingi bazali ko se contenter kaka accueilli azobeta kayu azosala musala ou bien avandi social ezofutaye, mais azali na soucité à se former. Ozwata ma diplôme moko amoke au bombi quelque part. On ne sait jamais lelo. Omoni bato oyo mususu bavanda ki na diaspora bato ya Félix. Ovandi kaka boye kidiba kaka boye pa présidence ekwe na mutu ya mwana Tshisekedi. Alors ba camarade nyonso ya Félix ba sauter na ba avion ba kei po bazo musala. Mais est-ce que na ba avion ba sauter ki bazo musala? Na ba sac na bango bazaki na ba diplôme na bango, diplôme ezati. Donc, ce sont des gens qui sont restés dans Bamboka Bavandaki, Kakaboye, méchant, c'est loko pamba, moyen ba profiter, ba sala musala ya malamu ezalité. Donc, toko iko profiter, ba université ezali ebele, ba bourse d'études ezali ebele na Bamboka Tovandi. Alors, toya na makambo ya actualité ndenge ozali koloba. Na koyebisa yo que même tokei d'une façon spirituelle, il y a un problème avec Félix. Et ngai na lingaka mingi ko m'attarder na makambo ya spiritualité parce que nazali na ba compétence te ya kosala analyse spirituelle parce que wana baloba qui semblerait ezali domaine ya nzambe pona koyeba nini ezoleka na motema ya mutu na pensée ya mutu. Mais ngana okende sur l'expérience pratique ya un observateur. Nazali observateur, nazali natangisaka. Et d'accord, il va en observer, je remarque et je conclus. Alors, Naouti Kolanda Lobby, le directeur de communication, il y a président de la République, il y a Félix Kassongo Mwema, na télévision à Lobby, oyo makambezole kanaba réseaux sociaux, il y a poison, et zali lokuta poison ezati. Alors, après ces réponses, il y a question à journaliste ou à tournier, ce qui est allé poisonner, mais batu o bazali ko kufanani na coronavirus. Alors, ce qui toke na hypothèse bandeko bazali ko kufa na coronavirus. Question ya ko tuna na hypothèse wana ezali. Coronavirus to yebi yango ezali maladie ou ezotambula na mutu. Bandeko wana bazali na présidence te balala na présidence na ba bureau na bango na présidence bakendaka musala soki basilisi musala bazongaka na ndako bazali na ba mama bandako bazali na ba papa bazali na bana bazali na bandeko yebi culture na biso na Congo soki ndeko akomi conseiller ya président bato nyonso na village bakoya bazovanda na bango. Alors soki ezali coronavirus, comment coronavirus oyo ezali kosuka kaka na bango moko ba conseiller ya Félix, basi na bango ezali kozwa bango te, mibali na bango ezali kozwa bango te, bana na bango ezali kozwa bango te, ba famille na bango na bandako bazovanda ezozwa bango te, corona oyo ezosuka kaka na ba conseiller bango moko. Ba chauffeur pe bazozwa yango te. Voilà, ba chauffeur pe bazozwa yango te, ba garde du corps pe bazozwa yango te. Alors, question ami balé na hypothèse wana. Na présidence kuna balobi présidence muto nyonso azali. Mukongo, Mongala, Mouchouaïli, tout le monde est là. Mais comment expliquer 99.9% ya batu oyo bakufi na coronavirus wana na présidence bazali batu ya ethnie ya Félix Baluba. Donc corona oyo ezali kopona ba ethnie. Non, même si bozali doué na ba mensonge ya ko manipuler population. Moi, je pense qu'une personne comme Kassongo Mwema a connu qu'on est à la télévision, qu'on ça la démenti à Dengwana.
Parce que journaliste, on est dans RTNC, bah journaliste peut bazali intimider, moyen peut à tout na ba question pénalisante. Je pense que avec ba type ba question na yo, ce qui casse son moyen à l'équipe devant na yo, question ane kozangate. Comment est-ce que les autres bateaux mususu te kaka bango moko ba conseiller ba proche na bangote. Donc ça c'est une histoire fausse que ezali coronavirus, ezali poison. Alors ce que ezali poison te. Mais pourquoi il y a 4 jours la plupart des conseillers à Félix Bangonio so baleki na INRB, baleki na ngalie ma pona kosala test ya poison. Au lieu ba ke kosala test ya coronavirus, bango ba kesa la test ya poison. Vous voyez? Contradiction. Contradiction totale. Voilà, donc ça ne va pas. Ba poison ezali, ba tuerie ezali, ba détournement ezali. Et d'ailleurs, moi, oui, moi thèse wana professeur s'il te plaît. Ngape na commune Loromo. Alors, toloba vérité. Qui est entré? S'il y a poison, avec mes éléments au Pessibiso, ou on a indirect de Jésus Laxake, Mbebe Zali, s'il y a poison, n'a oiseau salon. Parce que, Batmazo Bunda pour na pouvoir, c'est Félix Kamere na Kabila. S'il y a poison, entre Bango Misato, n'a oiseau salon. Merci beaucoup. La question. Avant de répondre, il y a cette histoire et comment la culture est pas nabiso. Au début que tu vas nous évoquer ma classe, ma stage, ma entreprise, ma hôpital. Na Congo nabiso et comment aux alliés étudiants, aux alliés mayele, au pays stage na compagnie moko. Compagnie va remarquer que aux alliés mayele. Il faut pas engager yo. Mais combien de stagiaires étudiants nabiso bazo il fallait compagnie ba engagé mais batu oya mikolo ba vanda na compagnie wana bazali ko lingate jeune diplômé aya na compagnie aya ko sala musala parce que ceux qui aye na cursus ya kotanga na ye intelligence na ye ngai ba ko remplacer ngai pa na ye bazo sala nini bazo empoisonner bana na biso. Alors et pas na biso les gens n'utilisent pas instruction na bango baza ko utiliser juste ye avant dans les sikana ba ko remplacer yete même azo mérité yango te. Alors na présidence na biso so lobi nani azo sala makambo wana na expliquaki na vidéo na ngai moko bandeko nyonso c'était le 9 avril les autres ozali les 30 et pas na bino bozali les 30 biso out ozali déjà les premiers le 9 avril le 9 avril, nayaki na vidéo ko expliquer que bato o bazali ko kufa na présidence ezali coronavirus c'était ezali poison. Bato ba finaki nga ebele vidéo na ezali na page na ngai le 9 avril. Poison wana expliquer qui très bien Kabila azali na machine ya poison wana. Na tango Félix azo nommé ba conseiller na ye. Biso nyonso na landa yo Monsieur Olivier. Ozali ko expliquer bien que Kamere azali mutute, Félix akoyi ko engagé. Kamere azali espion ya Kabila. Biso nyonso na diaspora tolobaki makambo wana. Nana landaki biso. Tomonaki banzembo bato bazo finga biso, bokanga minoko na bino, Kamere azali allié na biso, bato bazo yemba banzembo, Kamere koche fachi. Kocheye. Tolobaki Kamera azali envoyé ya Kabila. Kamera se sépara na Kabila te. Aza un agent double. Bandimaki bisote. Lelo bandekwana nyonso babalo ki siko bakomi Kamera avanda na prison. Avanda na prison comment? Parce que boyembela ki biso kocheye. Alors, poison wana ezali que batu ya Kabila à travers Kamere kakate. Ezala batu na kati ya cercle ya famille biologique ya Félix. Batu bazali. Oyo bazali corrompu par Kabila. Mutu nyonso o azali na mwa bongo muke na cercle ya Kabila, ya Félix. Kabila asali tupo a éliminer ye. Oncle na ye azali kopesa ye ba conseil makasi. Mutu aliboso na ba conseil juridique. Le bâtonnier Mukendi. Mukendi azalaki parmi ba pion ya makasi na cercle ya Félix. Qu'est-ce que Kabila fait? Bah éliminer ye. Balobaki na biso poison. Balobaki na biso coronavirus. Mais ali coronavirus c'était ezalaki poison. Oncle na ye Gérard Mukendi.
Monseigneur Mukendi, pardon, Monseigneur Mulumba. La même chose. Donc, Kabila a cherché tout le monde au Azali na cercle ya Félix, au Bazali na moi bongo muke, au Bazali ko influencer ye muke pour que ba éliminer bango. Ndeko na ngai, soki ezali kaka que coronavirus, imaginez-vous, tozali ba africain, même ba africain te, na kati ya famille, tozo vivre na mindele, tozo vivre na ba asiatique, tozo vivre na bato nyonso, na kati ya famille. Mwana moko lelo akufi, bien membre moko lelo akufi, lobi moko, lobi kuna moko, misatu, la famille doit se réunir rapidement. Pona koyeba qu'est-ce qui ne va pas. Lelo oyo tozo ke na 22e conseiller de Félix akufi. Ndeko, il faut qu'on la diable en personne pour ozala na silence ya boye, action moko ezalate. 22 personnes. Na monde na yoka yango nanote. Batu bakufa ebele boye, o na yebi, na Sierra Leone, par exemple, les alaki coup d'état. Moutazo sala coup d'état, abomi ba ministre, abomi ba membre du gouvernement. Mais na Congo, tozo mona kezali coup d'état te. Quel est ce pays na monde, où yo président, soi-disant élu, moutou ya peuple? Na bouya 5 mois, 22 conseillers bakufa. Mais ce qui est le coronavirus, coronavirus ango ba centre na bango ezali wapi po na mboko vandi na esiko vandi kuna partout tozomona bato coronavirus bazali na hôpital na bango tozomona bango na ba bonbonne na ba respirateur na ba réanimation mais oyo ba coronavirus ya Congo tozomona bango bazotelema bazosenga biloko kolia 3 fois par jour. Tozomona bazobuka ba porte bango moko babimi muta corona azui force wapi abuka porte abima libanda ye moko azonga ndako bata corona batie musique na kati ya sala bazobina bata corona ba téléphone na bango bazo chatter na ba famille na bango bazali banda. Donc tozali na anarque moko na mboka na biso kombo nango na moment o ezati. Donc il y a un désordre total poisonnement ezali poisonnement je l'ai très bien dit, Ezali, ils ont bénéficié de Kabila. Je l'ai dit que Kabila ne travaille que à travers Batulokola Kamere. Je l'ai dit na présidence, na vidéo, na Ngaimoko. J'ai parlé avec, bon, à Benginga, mais il m'a appelé, na biloko na biso tozali koloba boye, membre de la famille de Tshisekedi. Couvre-moi, tozana besoin na bino. Ce qui se passe ici, Ezali, inconcevable. Ndeko na biso azali kolobate. Mutu moko akoki ko aider biso azali te soki bino bozo tia makelele te. Félix azo garder silence. Bango moko bazali komona la femme de Félix suspect. Kamere po batu bazoloba Kamere siko yewana na prison soki ezala Kamere mutu azo empoisonner bango ndenge nini batu bazo continuer ko empoisonner. Donc alongo na prison azongi na président ake ko empoisonner. Mais non, Kamere ne peut pas manipuler ba poison ye moko. Kamera zana bato na ye. Soki to lobby Kabila, est-ce que Kabila peut se déplacer à Longwa Kingakati, à la présidence, ou bien à quelque part na revolver à Bomamoto? Mais non. Kamere soit Kabila soit yebike aliko éliminer Bolia. Bolia vandi wapi? Bolia vandi na Matete par exemple. Mais Kabila va utiliser ces gens. Bakei ati batindi batona bake ba bomi Bolia. Mais so ba bomi Bolia, nana bomi Bolia. Kabila muta bomi. Donc tozali na batu na biso bazali na ba argument moko lokola bana ya mike eza l'école primaire ba lekati est-ce que bomoni Kamere na poison aki ko empoisonner batu ye wana na prison mais batu bazokufa mais Kamere azali na batu na ye Kamere azali na batu na ye donc ça profite à Kabila. Voilà, tozo kobase kokoba, nous sommes avec le professeur Yombi yango moni oh ba Congolais maele basila bazala bango Tozong ala likambo na salaki mwa kokoso mwa erreur moke likambo ya entourage à Félix na mona mingi na ba réseaux sociaux prof soki Félix asali eloko malamu fachi béton et tout soki eloko mabe entourage na ye eza composé na tomoni mingi bazo kufa ba cousin na ye bana mama leki bana tata mwasi bana boye na bato azako mela na bango masanga
na Bruxelles na ndambo ba camarade abomwa na tango papa na bango azalaka ministre na Gombe po baloba Félix azamona limité te Félix est né à Mbinza, a grandi à Gombe, il est venu à limité tanga sakoli. Alors ba camarade ne bana Gombe wana bango nde entourage na ye et mingi na bango appréciation na yo ya entourage o ya sali tribal amical et puis na ya batu ya commune na ye appréciation na weza boni wana. Oui, je dirais que amoni ndenge totambolaka tokolaka boye moto na moto akenda toujours ko s'associer na batu oyo baza ndenge moko na ye. Je pense que ndenge na monelaka yo, je ne pense pas que yo okoki kozala associé kotambola komela kolia na bashege oyo nyonso na monaka na Toronto. Na balabala, komela makaya, komela masanga, batapage. Je ne pense pas. Donc, motu na motu, ce que bimo quelque part, okende toujours ko s'associer na batu o bazali à peu près ndenge moko na yo. Par erreur, so que kota na groupe moko, yo moko ko bima na groupe wana sans le savoir. Les alokola, et donc babwaki na océan et ko sanza yo toujours. Félix, oui, mwana ya ministre, mwana ya premier ministre, mwana ya PDG, Félix akoli na bana oto yoka bana Gombe. Biso toyebaki Gombe kaka, tokomi mikolo boye, okei na Gombe, oke sala musala. Mais bana oyo bana Gombe, même mbote oyo nga natikala kopesa bangote. Alors, bana wana ya Gombe, tellement bayebaki ba papa na bango bazali ba ministre, ba PDG, ba premier ministre, ba président, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bazali kotambola na ba boîte de nuit, babana ki etala ba film na Hollywood. Film moko ezali na Hollywood samedi. Le mardi, mercredi, bazui avion bakei des États-Unis batali film baye kozonga. Film moko ezali na Bruxelles, bakolongo bakei na Bruxelles. Donc, ezali bana moko o bayebai que ba parents na bango bakozala toujours na ba position wana et mbongo kozanga te. Bato lokola ba Félix bayebi nzala te. Bato lokola ba Félix bayebi pasi te. Est-ce que Félix alia o babengaka to bandai kolia na bomwana bikeli na nzika? Félix alia yango te. Bikeli na nzika elia makana Gombe te, bikeli na nzika elia makana Kingasani, na Masina, na Bamboka. Alors, donc, oui. Pourquoi ba pesaka image ya lokuta na peuple ke ba uti na pasi, tonyo kwama, nyonso wana, mais tango na yoka ye moko alobaka tango baswanaka na Katumbi ke ya kokamwa Katumbi te po biloko nyonso Katumbi azala ngo ye amona ngo na mwana. Mais pourquoi maintenant créer une image fausse sur lui o esala ke batu surtout batu ya etni na ye balanda bamona lokola mutu auti na pasi siko azobunda pona biso? Oui, wana ezali babenga yango construction sociale. C'est normal ba bamboka ebele ezali, mais ezali biloko moko oyo ebomaka bamboka. Nani ayebi te na construction sociale ndenge batongaka aza moto apasi, Félix aza moto apasi te. Parce que so otali malamu, papa na ye, quand il a travaillé, là, je pense, vice-recteur na l'université de Kinshasa, na Erwana, bana ba vice-recteur, babana kolia nzika na bikeli, alongwe wana, aye kokoma ministre, aye kokoma vice-ministre, aye kokoma premier ministre, aye kokoma ba PDG, bana PDG nini, bana ministre nini, bana ya premier ministre nini baliaka nzika na bikeli. Donc, wana ezali lokuta pona ko lakisake oui, ye aza moto pe ya pasi pona ko maquiller cursus scolaire na ye ke na pasi wana babadai ko kima azwi temps ya kotanga te. Ezali mensonge. Les gens au bavandi na Gombe, ils voyaient Félix na bana ba PDG, na bana ba ministre, na bana ba généraux. Au moment où batu mususu bazoke na classe bakende kotanga, lui se promenait pona komela masanga, lui se promenait pona kosakana. Alors, oui, Félix, ce qu'il a oublié, que biloko nyonso Katumbi azomona siko ye asi amona yango azokamwate, c'est vrai, parce que bana ya Tshisekedi bakoli bien, même si elle azalaki na musala te, batu nyonso na ya Kasai,
ceux qui bazui diamant bayena Kinshasa, ba notable wana, ba Kasanji wana. Ils venaient, ils passaient dans ndako Tshisekedi, kotika quelque chose, ndako Tshisekedi zangaki bilo akoliate, ndako Tshisekedi zangaki mbongo te. Alors ceux qui balobi bazali ko souffrir. Nana banayi ko futa ba avion, ya bana Tshisekedi ko na poto partout aller-retour air nyonso. Biso bana babola, ngai nazaki na classe. Mais papa nanga azalaki pas même na $100 ko futela nga avion na kende Europe. Visa ya pamba azalaki capable eta ko futa frais de visa. Alors, bango soki bazali ko souffrir parce que souffrance peut ezali na ba catégorie ebele. Ba riche peut ba souffraka peut-être na souffrance ya ba riche. Oui, mais ezali souffrance à comparer na souffrance na biso te ki a souffraki wana ezali ko maquiller que atanga te parce que abandai ko kima il a souffert. Famille tu sais que ba souffrir te. Et entourage na yango na tala ba entourage oyo yango pe amemi na présidence. Tala ba conseiller na ye. Bazali banani. Ce sont des mêmes personnes oyo abandai ko tambola na bango. Donc ce que moni un conseiller de Félix mingi ba vandi na Europe, mingi na France, mingi na Belgique, mingi na Canada, na bamboko na ba parti oyo balobaka français. Les Français qui le parlent, ils allaient juste français. Parce que so vandi kuna o mesana na place o vandi o mesana ba langue wana. Nani akoyi ko pesa ngai ba CV. Ya ba conseiller à Félix omona que non 10 ou bien 20 ba leki oyo quand même bazali na diplôme universitaire. Nani bazali te. Donc batu na ye kaka bangwana oko refléter juste na miroir image na yo moko. Jamais ndenge ozawa na ndeko ngai awa tozoloba na yo nazomi mona na écran na yo. Donc nazali ngai yombi jamais nakoki komona na écran na mona moto mususu. Donc oko refléter kaka oyo yo ozali. Voilà. Mais question moko merci hein, vraiment nazo ko remercier professeur Nabaneonis Bozolanda bomoni lisolo ezalaka boye to solo la to partager mutaza na monopole te to yokaka tango mususu mingi ke koloba professeur to si ça likambo omoni ke eloko il faut to sala ngata na 3 épisodes parce que ba mituna kutu o msu na bongisaki tango ezokende pe mbangu na baninga na ye o ya memi wana tomoni kaka zwi bato azalaki komela ne masanga bato ntango mosusu ntango bazalaki na Belgique asombelaki mwa koka mwa lipa bato wana bakomi baministre bani tomoni lelo audio moko ezo circuler un de bato oyo bazotravailler na communication na ye aza kosolola na quelqu'un qui s'est présenté comme une cousine ou une tante de Félix et conseiller il y a président de la République na ebite soki na betango mais na kaniso moni aza kosenga na ndeko ya président de la République asolola na président po bapesa ye mutuka ya malamu po oyo aza nango te o aza nango asepeli nango te. Et Moutouango, c'est un des conseillers, Félix Kabala. Qu'est-ce que Ezako Lagisa, moi na Poto, moi na Corée du Sud, moi na Canada, Azo Kende na Congo, Aebi komi sombela ta muteka ya $800 te ya yemoko, toi kende ata na Allemagne mizwa Mercedes na yemoko, atiki continent mobimba po akende na Congo pona kobunda likambo ya mutuka. Qu'est-ce que professeur ezoloba sur éthique to morale ya groupe wana? Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Bon, Olivier, yo ozali mwana poto. Nazali mwana poto na sans général ndenge tolobaka poto. Mais en réalité poto ezali Europe. Europe nyonso te. Mais tokoma kobenga biso nyonso en général bato vandi na Amérique, vandi na Europe, vandi partout ozali mwana poto. Toyebani ba réalité ndeko na ngai place ovandi oyebi. Toyebani ba famille mususu toyebani. Ezali na bato mususu tovandi na bango na diaspora azali incapable ya kosomba même une petite voiture il y a $2000. Toyebi. Bandeko ebele bavandi na poto, faiblesse musala moya sala musala ezate. Tellement abota mingi
mbongo social ezokota azovivre na mbongo social kosala musala asalaka musala te. Alors bato ya ndenge wana soki akei na Afrique na Congo, oui, ce n'est que normal azala surpris bapesa ye voiture ya malamu. Yo ndenge ovandi wana, ngai ndenge navandi awa, soki nakei na Congo, même na tamboli na voiture babengaka na Congo soki ketch, ça ne me dérange pas. Nakosekisa yo eloko moko. Ngai na tango nayaka na mboka yo ozali na Canada, nakendaka mpona tangisa, nakendaka mpona bafere na ngai. Soki nakei na Canada, natambolaka na makolo, namataka taxi, namataka bus, namataka train. Un jour nakei kosomba café, nakoti na café moko, nasombi café, nabimi nango, naya nango, namata bus, nakende. Namoni na réseaux sociaux, ndeko moko avandi na Canada, bato ba supporta Félix, ah, bolanda yete, c'est un pauvre, atambolaka makolo. Donc, mboka na nga na vandi ezali Corée. Soki nakei na Canada, nakati avion natia camion na ngai na Corée nakei na Canada. Yo esiko vandi tozomona ba ministre, tozomona bato gouvernement, ba député, bazozwa bis po bakende musala, bakende parlement. A fortiori ngai, moto na ye po na visiter. Vous voyez, complexe wana toza nango, ezali mabe. Donc, bandeko wana, ce n'est que normal, ozomona bango, bavandi na diaspora, baumeli mingi, mais bazali surpris. Bazwa ba jeep ya sika. Or, esika yo vandi ndeko, soki ozali kosala musala na yo, ozo bosser dire, ozali sérieux. Na mboka Canada pona kozwa voiture ezali pasi te. Histoire ya crédit na yo, ya carte de crédit na yo. Bato bozo mona parce que histoire ya crédit na yo eza malamu te, akoki kosomba voiture te. Parce que so okei batali carte na yo ozali résident. Olingi kozwa voiture ya crédit. Bakotala historique ya carte de crédit na yo. So ezali malamu ndeko kozwa ba voiture même 20, 100 soki olingi. Voilà. Mais ce qui est historique à crédit na yo eza malamu to kozwa voiture te. Voilà bato bazokende kozala surpris net lo baganateur na lingala asutuki na voiture. Mais yo ndenge ozawa na ngai na so na kena Congo. Soki naza na jeep malamu te naza na ketch nazotambola nango, ça ne me dérange pas, problème na ngai ezali na tambola. Est-ce que ça dit quelque chose sur état d'esprit na bango? Oui, effectivement, niveau il y a éducation, niveau d'instruction, niveau ya personnalité ya moto. Ozomona, ndenge na pesi exemple ya ndeko oyo amonaki nga na café na sombi café na zomata na bis. Donc pona ye, soki babengi yo professeur okoki komata na bis te. Soki babengi yo professeur okoki kosomba café te. C'est faux, c'est faux. Vous voyez? Koba seko koba professeur wana to fana na biloko ngana oto bundaka esi la ba matérialisme to sa la mboka matériel o muke nzamba kopesa ça va ezala ngote ke soko ozana ba avion 10 ne okomi mutu malamu to mboka il faut komisa yo eza plus contribution o ko pesa neti o oza opesa biso ndenge balobaka lelo kutu pona ko clôturer page wana tozo vivre époque il y a richesse immatérielle, c'est-à-dire richesse et basimbaka na maboko te yango pe peuple na biso fo ba ye bato kota na likambo ya richesse immatérielle soki lelo Corée du Sud mboka o yozali o ezalaki na même niveau de vie na Congo na Canada na 1960 question to mitunaka na on a bi ezalamba lisuka te to zonga to solola. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 30 juin 1960 que Corée lelo est commis parmi les 10 pays les plus puissants dans le monde, Canada 10 pays les plus puissants et Congo est commis avant-dernier dans le monde. Donc eza lokola bango bake bazokende liboso nzela boye neti matonge eza nzela ozokende boye bango bazwi na bango biso Congo tozwi nzela yolo. Donc on se perdre, ça c'est un débat on va faire mokolo mususu mais poto kende maleme meleme na suka jujo akufi
ngai pour la théorie na ngai nalobi crise cardiaque parce que pression koto bomaye abina osala nini motema epasuki ndeko bato akufi mais yo ozalaka na ba information modindo eza nini leki wana. Oui, merci beaucoup la question Anna. Toke na hypothèse na yo ki ezali crise cardiaque. Pression. Oui, pression eleki, oui. Pression mingi. Ezali pe hypothèse. Sikaye, nakopesa mbongo soki caméra beaucoup d'argent maintenant. Nakopesa mbongo. Kuna babi soko meki tokoboma yo. Pression wana, ça existe. Moi, oui, mon père est mort. Mon père, Lobaki, il est mort de crise cardiaque. Mais nakimo kolo ngongane kokaki crise cardiaque et memaye. Donc nayebi ke bat bakufaka pe na yango surtout soki natali be élément oyo constitutif ya procès oyo pression ya ko kanga ko libérer et ça vraiment makasi. Voilà. Oui, je pense que surtout tikali kaka na hypothèse wana ya pression et aboutir à une crise cardiaque. Yango tozolo bakemboka na biso soki bopesi yango na bato oyo bazali na expérience te ezali mabe. Réponse nazo pesa yo ezali par un exemple. Omoni na mboka Corée. Na mboka Corée, il y a 3 à 4 ans passés, baye kokanga présidente de la République. Donc mwasi yali mutali boso mwasi o akomi président de la République. Bakangiye ti lelo nde tozo sola boye azali na prison. Mwasi wana papa na ye azalaki président o akomisi Corée pays développé boye. Azalaki dictateur lokola Mobutu na biso. Mais ye malamu na ye dictature na ye azalaki po bato basala mosala. Azalaki ko yiba mbongo te atindaki même 1 centime te libanda. Mais bato abane ko forcer bato po basala mosala. Donc c'est le père du développement économique ya Corée. Mwana na ye après aye comme présidente. Mwana na ye aye kozwa camarade na ye o batanga na ye. Camarade na ye akomi lokola moto oyo azali ko connecter ba bata business na présidence. Azalaki na fonction mon côté, juste camarade ya président. Alors, histoire ye ko bima mwana na ye na université a échoué. Mwana ya camarade ya présidente oyo na université a échoué. Maman a bengi le recteur de l'université pour nakoloba pourquoi moi nanga échoué, est-ce que moyen ezali quand même moi nanga ko échoué boyeti. Recteur a dit mais ça ne se fait jamais. Alors maman wana a yeko tcha pression na ba inconnu na professeur. Professeur a dénoncé yango biso nyonso totambula na association ba professeur na balabala ko dénoncer eloko wana. Et yeko aboutir ke ba journaliste pona ko landa likambo wana ba ke ko luka ndako ya camarade ya présidente oyo na mwana na ye. Pression tellement bato bane ko lobango akimi na Allemagne. Journaliste ake ko luka na poubelle. Na ndako bane ko vanda na poubelle, aye ko découvrir ordinateur portable. Azu ordinateur portable wana ake nango na bureau analyser amona na kati ba secret de l'état. Avant ba yebaki te kaza camarade ya présidente. Journaliste wana ake nango na télévision ba lobby Corée nyonso ba fingi télévision wana boza ba journaliste ya solo te. Comment ba secret de l'état ekoyi kozala na poubelle na balabala na cité. Procureur ayoki likambo wana. Procureur a se saisir na dossier wana a bengi journaliste wana ba yana ordinateur wana. Mémoire centrale ordinateur wana. Ba tinde wana ba expert. Ba analyser ba moni que oui, il y a des secrets entre Corée du Sud na États-Unis, Corée du Sud na Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, ba discours ya présidente. Ba c'est sérieux. Télévision na ba yeba lobby yango. Tindenge omoni baye ko kanga na président na camarade na ye na bata business tala Samsung eza mokili mobimba mokolo Samsung lelo ngai na yo tozoloba aza na prison mwana ya ba camion o to baka Hyundai ba camion Hyundai mwana na ye aza na prison parce que mwana na ye muto azali ki PDG aza na prison. Donc ozomona ke na procès bazo sambi sa présidente na bato na nyonso ezali procès moko à haute tension. Un pays sérieux ba kosala na Corée ba sala kinini ba juge ba avocat bango nyonso ba zui bango
bake na bango na place moko isolé na libanda ya Séoul. Batie bango lokola na camp moko bango nyonso. Na kati kuna ba docteur, ba psychologue, ba psychiatre. Mutu nyonso bazopesa ba conseil social na ba avocat, na ba juge parce que za procès moko ya makasi bakoki kozala traumatisé, crise ekoki ya. Alors il faut quoi assister bango na sécurité, bolongola bango na bandako na bango, mutu moko aventurier moko o alingaka président mingi akoki koya na eloko moko abomiye. Babimisi bango libanda ya Séoul. Moral na bango ezali malamu te. Ba psychiatre, ba conseiller social nyonso, ba docteur. Nyonso banai ko prélever pression sanguine na bango. Soki procès ezali na tongo ba escorter bango na ba militaire. Bake na bango place procès banai ko salema. Soki ba silisi biloko akolia, famille akokutana na yete. Biloko akolia bango moko bazopesa bango. Okoya kokutana na juge te, okopesa ye mbote te. Voilà ndenge procès eleki ti lelo. Juge principal ya procès wana place avandi coréen moko ayebite. L'état bomba ye. L'état bomba ye. Mais oyo procès na biso bayebi très bien que Kamere za directeur du cabinet. Boyebi politique na biso ndenge ezalaka. Kamere, Félix, ba combinaison na bango ezali mobulu. Procès mobimba ndeko na ngai. Juge azoke na ndako ye moko na camion na ye. Ba avocat mususu bazozwa ba wewa bo bazonga ndako. Sécurité ezate, place procès ezoleka, caméra de surveillance ezate. Na kati kuna omona ke ba militaire banayi koyoka libanda bato bazoyemba. Bato kamere libanda ya makala bazoyemba. Mais mutu moko akoyi kozwa grenade. Abwaki côté bazali bato bapanzani. Donc le pays, l'État n'a pas sécurisé le juge. Les juges na ba avocat nyonso bazali sécurisé. Mais je vous informe que lelo ba avocat ya société civile mi balé bazali na ambassade à Belgique bakeki makuna. Wana osolo li hypothèse na ngai. Nalingi na kota sko na ba hypothèse na yo. Voilà. Ba hypothèse na ngai ezali que le juge a été assassiné. Donc assassinat ezaka kate kozwa mundu ki obeta, mundu ki a fait obeta. Poison pe ezali assassinat. Mais là tu nous ramènes encore na likambo ya bato wana misato, Kamere, Félix, Kabila, oui. nani asali yango. Je l'ai dit très bien que liwaya juge wana profite à Félix. Liwaya juge wana profite à Félix. Parce que procès wana ndenge ezokende. Ndeko na ngai procès wana ndenge ezokende. Na ba famille biologique Patrick Tshisekedi, pardon, Christian Tshisekedi, à cause de l'invité. Maman Marthe, à cause de l'invité. Alors, Félix Akoyi Kolinga jamais. Na ba slogan na bango bazanango, le peuple d'abord, démocratie, mwana ya chichi, famille ya chichi, ba mona maman Marthe, liboso ya ba juge. Parce que na loba ki yango na vidéo na ngai, il y a une histoire. Kamere, Kabuya, Kabund, bakenda ko visiter maman Marthe. Kamere a remis na maman Marthe cash $1 million. Cash $1 million. Lelo so moni Kamere s'est agité. Alingite ba bengi sa mida. Alingite ba bengi sa mwana ya Jibempiana. C'est parce que ce que ba bengi si bango ba réalité nyonso ko bima. J'ai atuna ki question moko na Jamal. Alobi apesa timing ya bambongo ndenge bandai kokota na compte na ye. Jamal apesite. Juge aye ko poser la question. Banani oyo bayayi kozwa mbongo cash 34 millions. Jamal na Jamal mususu wana. Baye kozwa 34 millions de dollars cash na banque. Or na mboka yo vandi na loi financière congolaise, une personne physique akoyi kotambola na mbongo ya belé ndenge wana te na maboko. Va changer l'ouango kaka lelo balobi koko bimisa sous $10 000 na banque à Congo te. Finalement, ils ont fait cette loi. Finalement, parce que babimichi déjà siko basali loi. Voilà. Vous voyez? Donc, question ya juge ça veut dire quoi? Au moni mbongo wana juge aye kotuna question mususu bato balandere question na te. Juge atuni Jamal.
combien de projets où il y a 100 jours, il y a banda ko préfabriqué, combien vous avez envoyé na Turquie pour avoir matériel en banda ko ana. Jamal a pesi montanté. Donc, on a compris que 34 millions au bakende kozwa cash na Jamal ezali mbongo oyo, ils se sont partagés. Félix, bana Félix, bandeko ya Félix, Kamere, bana Félix, mwasi ya Kamere. Pourquoi inviter Soraya, Soraya na Amida? Ils ont remarqué dans le compte Yarao Bank, Soraya a ouvert un compte et logé plus de 5 millions de dollars. Amida, à part Makababa Yabakisi, Amida a ouvert un compte, plus de 10 millions de dollars. Est-ce que la famille Amida, la famille Ajibin Piana, ezali na moto o a lokoti diamant na Mbujimai, ezali na moto o a gagné loterie na Canada, ba millions de dollars, ya mwana akabeli mwasi, akabeli mwana, baki kufungula ba compte, il faut ba ya ba expliquer ba mbongo wana ezana ba compte na bango, ezalaki na ba compte na bango, ba ozui yango wapi. Vous voyez? Donc, procès wana ezali ko décès ya juge, insécurité ya ba juge, ezali ko profiter na Félix. Félix akoyi ko linga jamais procès wana eleka malamu. So eleki malamu, ba membre ya famille na ye bakoya wana. Et okay. Comme vous le savez que Patrick Christian Tshisekedi était invité. Voilà. Oyo na baza kolia mbongo à l'état na ndenge ya mabe. Mais tokomi na suka, mais ba question silité na olinga na ba notangelo ba kombo. Na ba notangelo ba kombo en 30 secondes kaka. Oye bisanga, qu'est-ce que tu penses ya batuana? Kombo liboso na kotanga Mukuna. Qu'est-ce que Mukuna représente pour la prof? Na makambo vina ye tina lelo 30 secondes. Pesa biso mo analyse Mukuse. Mukuna représente une escroquerie spirituelle. Na mboka na biso. Une escroquerie spirituelle. Mukuna représente ba anti-valeur na mboka na biso. Mukuna représente batu oyo ba contribuer na population na biso bazala abruti. Donc immoral, un menteur, voilà. Et Kabound, Jean-Marc Kabound. Ça c'est notre étudiant. Azali étudiant que assisi na nokoye bate baye kocha liboso pour travailler. Heureusement que idiotie wana est rattrapé bata coalition na bango FCC na cash babengani ye. Omoni juste est toujours makama kotanga pourquoi ils est important. Kabound akei mbala moko na kotanga sans expérience, sans na parlement sans expérience, sans kotanga. Voilà côté akei au lieu à utiliser bongo, à utiliser qui pomba, idepes. Siko omoni place azali siko. Voilà. Et, voilà. Et moto mususu neveu à Vital Kamerhe et Masero Tomoni Babeti en prison. Un mot par rapport, il y a quand même Azan présomption d'innocence, mais Babeti Lokola Mouyibi na prison. Je ne les connais pas bien, mais ce que je peux dire, Ezali, que Bato va profiter d'un bon monabiso, Bangwana, parce que le petit garçon là, Ezali Lokola place au Vandi, au Bimina Balabala, Yoki police, Moutalobi, don't move. Police a gangé, don't move. Ou à Kokima, Azo se reprocher de quelque chose. Ndeko wana bakangi oncle na ye. Ye akima kinini. Yo za directeur de cabinet, te bakangi directeur de cabinet. Yo zali malamoza membre de famille, ba okanga ba membre de famille te yo kima kinini. Donc zali batu oyo bazali ko détruire mboka na biso. Voilà. Voilà. Et Mutasuka na rotuna Honoré Ngwanda. Il représente quoi dans la lutte à Congolais? Oui, Honoré Ngwanda, je l'ai connu à Pata Kinshasa, a participé dans le gouvernement, dans le régime Yamobutu, automobile ko sepelate bisonyoso, azali batu oyo Mobutu alongwe, batu oyo bakimaki balongwaki na Congo avec Mobutu, azali mutu oyo ayeko asalaki examen de conscience. Ayeko comprendre que ce qu'il faisait avec Mobutu, na kata régime wana, ezalaki malamu te.
asali introspection amoni mabe o asala alobi azonga mutu à se racheter. Il s'est racheté dans le sens que Koyebisa Biso, qu'est-ce qu'il faisait Naba Mobutu? Qu'est-ce qui s'est passé dans Mboka Nabiso à l'époque de Mobutu, même actuellement? Je pense que c'est un citoyen qui s'est racheté pour aider Biso. Un des livres ya Honoré Ngwanda, je l'utilise pour le matériel didactique Nangai. Pour Koyebisa ba étudiant, ba défenseur des droits de l'homme, ba circonstances nini, ba environnement nini bato bakoyi ko sala o ezali malamu te pour ba défenseur des droits de l'homme. Des histoires de Ngwanda qu'il a révélé dans ba livre naye, ba étudiant ba kamwa kango mingi, comment est-ce qu'en Afrique biloko aboye salaka et mingi surtout ba étudiant coréen ba lobaka ezali lukuta ezali ba imagination ekoyi ko leka bongo te parce que bango ba traverser ba situation wana te. Donc, Mbanda, c'est quelqu'un qui s'est racheté, c'est un fils du pays. Moi, toujours, je lui dis bravo parce que Mobutis Mingi, ils sont à Kinshasa, qu'on toujours Mbongo. Mais il a souffert Nabiso la diaspora, mais a révélé qu'est-ce qui se passe dans Mboka Nabiso. Voilà. Et ça, donc, on a Etienne Tshisekedi, to betra que Etienne Tshisekedi beaucoup. Mais Etienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, Etienne Tshisekedi a bomi Sabato, mais era zongi Motu. Entre guillemets, to yamba qui est. Mais pourquoi pas Ngwanda Zongi Mototo Yabayeti? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour na temps na yo oyo au spacingai. Vraiment, je pense que bateau nyos balandi pour moni qualité ya maloba ya professeur et c'est ce que nous voulons. Tolingi que boanya et les kabuzoba médiocrité ezonga un peu nasima méritocratie et comme moi mukeli boso. Mot de la fin pour na peuple na yo o balandio na katia édition oyo il y a grand salon oyo toyambi lelo professeur Yombi Tona Patrick Kombo mo Christ. Merci beaucoup Olivier. Et là on a encore le congolais dit toujours que tozala éveillé totelema toloba et loko ka etikali pona biso ezali juste biso moko to décider pona mboka la biso politicien te. Ba politicien ceux qui baye on vous utilise pour que vous avez un tremplin bazwa o bazana ngo besoin. Donc eloko totikali nango bamboke beli to moni na ba résistance ya boye la société civile bango moko bakoyi ko diriger mboka ba se dépasser na ba politicien. Bon mona bamboke beli ba politicien bazoboka bango na ba poubelle. So bokeyi na Ukraine ba moni ke ba politicien bazokosa bango mingi, ba politicien bazokanga bango bazoboka bango na ba poubelle. Donc, bazali bato oyo vraiment bazali na bisoté, bazali ko utiliser biso comme tremplin. Tout élément, divergence ezalaka toujours na ba résistance nyonso. Oyo balobi eza soloté. Bokutani, bo sololi. Alors, divergence ezali te ke il faut ko manifester yango ko beta bato. Biso boy to komi ko bomba na ko tambola te. Mboka yo va na Toronto ngana ko tambola nga moko te pona yebi trebeki na ko kozwa likofi moko na sima. Pourquoi comme ça? Tozali ba opposant, tozali ba inimité. Donc, Moutounio sa telema a sa responsabilité na ye. Merci mingi na yo moko Olivier, na landaka yo mingi, se sacrifier pour na temps pour na mboka na yo, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, d'abord, yo na koyi kolobate ezali makila. Pour bate belé, baye bakate mboka na biso, so ezali mboka na biso, ezali mutu oyo a commission na vie. Bato ba sopa makila na bango po na mboka na bato ba lita po na mboka na mais banane ba yebani dilo so yoki China Rambo bango bato ba yokani so ki Etienne Tshisekedi bango bato ba yokani mais bato lokola ba bolia wana bato ba yebite qu'est-ce que bato na basala. Je pense que biso ba intellectuel à Congo il faut to zonga to tia bato na nzela soki tozali mboka banani bato ba lita po na mboka wana mboka o ezo négliger histoire na bango eza mboka malamu te. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. En tout cas, Ngande Monao, remercier yo, professeur. Vraiment, c'était une très belle émission. D'ailleurs, je compte dire que c'est parmi les meilleures émissions où na salle na moto, na sentir bolingo mboka, humilité, mayele, biloko nyonso, les nyonso esalaka poto kumisa moto, tout le monde yango pas professeur Yombi. Il n'est pas parfait, mais il a beaucoup de choses, il y a positif.